Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, tokomi, na moment, yako bonde l'ensemble, moment, ya culte, nabiso, ya pourquoi, avant, yako kindekolala, na moment, dekonangai, cause à la distraité, et soit concentré, bien-aimé dans le Seigneur, tikanan, oignon, sozali, kosala, soit quelques minutes pour être, tomi, présenter, l'uboson en zambé, avant, yako kindekolala, et tout comme maintenant, il y a prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur bien-aimé. Dans le Seigneur, c'est la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer d'eko oyanga. Yangonde toye, n'importe lelo, zala concentré bien-aimé dans le Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, n'importe lelo, et Zalimote Philippe Pété, Nankamayo, na prière oyonde konanga, yangonde bien-aimé dans le Seigneur. Et partagez na bande konsusu et bon invitaka bande konsusu pete baya était avant ya kokende kolala et zali prière ok basaka na ranangote pete tokolala ba conscience na biso e kosala te yangonde bezali moment o munguna azali kosala makambo mingi et yamabe et bien-aimé dans le Seigneur tokozwa quelque temps avant et tokende kolala to se présenter liboso na nzambe toyaka biso toyaka na culte na pourquoi culte elinkoloba un moment où tozali ko rendre gloire et pas une nzambe moment où tozali ko rendre puissance et pas une nzambe moment où tozali ko rendre et honneur et pas une nzambe moment où tozali ko rendre hommage et pas une nzambe na biso tokozala reconnaissant du bosso dans Zambé abatté le biso pendant toute la journée bien-aimé dans le Seigneur et les alipé moment où que toko singa bolimbisi et pas une Zambé peut-être tola la malam donc toko mandana na prière d'ouverture bien-aimé dans le Seigneur nasima tokoyoka malobanan Zambé et tant aussi sa koyoka malobanan Zambé toko kota na prière agressive et proprement dite, bien-aimé dans le Seigneur, tantôt aussi sa prière agressive, tokotika, butu nabiso, namaboko dans zambe pete, tolala, nakimia, bien-aimé dans le Seigneur. Yangwana, bien-aimé, cause à la distraité, et zala concentré, et de kolanga, tikanano, nyoso zali kosala, et zali moment tekeno, et ezali lokola émission te bien-aimé dans le Seigneur mais ezali culte était et sengeli ote okota na prière toko bandanano kotika moment oyo na maboko na nzambe bien-aimé dans le Seigneur et quand la vie se place aux ailes sois concentré bien-aimé dans le Seigneur et c'est le culte du soir qui a déjà commencé bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Obandi kotika moma o na maboko na nzambe ete nzambe habanda na biso pende asuka na biso ete Seigneur azwa contrôle ya nyonso tozobondela na kombo na Yesu Père de gloire moma o na maboko na yo du début jusqu'à la fin yonde uzala nzambe na biso hapazwa contrôle et ya culte zwa contrôle ya bandako na biso ndeko na ngai bondela ete Seigneur azwa contrôle ya ndako na yo na moma o bien-aimé dans le Seigneur, et les moments crucial, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Tangoubana Nzambe Bazali Ko Sangana, Ningeto Sangani Boui, attaque Tozana virtuelle, bien-aimé dans le Seigneur, Tozali, et Seigneur Azalina Biso, attaque Tozalina distanciel, Azanabiso, bien-aimé dans le Seigneur, Yangone Totik, moment où on a beaucoup là, Nanzambe, Seigneur notre Dieu, Zoa contrôle la nyonso, du début jusqu'à la fin, Prêtez Jalin Zambé, Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, Totik moment où Papa, Zoa contrôle la nyonso, nyonso ezali ko confesser kombo na Nzambe te, ozali ko benga nango, na pokwa lelo, au nom de Jésus, nguya nyonso ya mulili, batak nyonso ya muyini, to repousser yango, au nom puissant de Jésus, Alléluia. Seigneur notre Dieu, au nom de ces alliés ayoté, et à la musique cannabis, n'a pourquoi les loups, alléluia, tout bien-aimé dans le Seigneur, tous 8 ans, et toi d'oreiller, alléluia, avant ton quota, na prière agressive, adorons le Seigneur, bénissons-le, le Seigneur de puissant, créateur du ciel et de la terre, les deux qui vivent éternellement, Zamboya Pessionanga, souffle de vie, n'a pourquoi les loups, et belé bakoufi, pendant la journée, Nabutu, Balamukite, Mebio Nangato la Mukaki,
totelemaki tokendaki na misala na biso kumisa ye na pokwa lelo Nzambe Mosantu, le roi des rois, le Dieu qui ne peut en aucun cas changer. Tu es le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Mo bateli abomonanga, papa soki o batelite, mo batela ko batela sepamba, et par ndekonanga, bondela kumisa e pona santé aux anango. Tuna ba oyo bazali ko bela na tango oyo bazali ko mona ete mokile suki ndekolanga kumisa e pona santé. Alléluia. Nzambe, papa na commission pour la santé malamo pesinga tombo la mongongo. Est-ce que tu peux monter dans la prière avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur? Tombo la mongongo na yo, ezalinda kuna yo, et mon côté, à côté les médailles, et telema, ce que mon que non, le collecte comme il va héros. Et ils ont dit, ils ont dit que les diable était bien aimé dans le Seigneur. Zoa position idéale pour adorer Nzambe. Zoa position malam bien aimé dans le Seigneur. Tombolae, Nzambe, alléluia. Mosanto, Nzambe munen. Alléluia, bien aimé toba di ko belela. Présence na ye katna bomo na biso katna bandako na biso. Papa que ton règne vienne. Tozobele la règne na ye katna ndako na yo katna bomo na yo. Alléluia, ndekonanga. Alléluia, bosana ma problème, bosana ma difficulté, bosana maladie. Tombola Yesu. Alléluia. Bible le biete. Azali ko vanda na louange ya peuple na ye to louer to kumisa ye na pourquoi lelo. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Alinga kaba ingrate bien-aimé dans le Seigneur. Tokumisa kanisa talika moko Nzambe oyo asalelio bien-aimé dans le Seigneur pour na kokumisa ye na pourquoi lelo. Alléluia papa na pambolio nos santo la lola que ton règne vienne. Alléluia tozali ko élever Yesu na banda kuna biso bien-aimé dans le Seigneur. Bitumba mingi oyo tozanango ezali ete banda ko to ko vanda ebele ya banda ko ezali ba maison hantée. Ok, diable a vendu la, tozo belela, règne Nzambe, présence na ye, Seigneur, alléluia, tozo tombo la yesu na bandaku na biso, ndaku na yo wana, ete Seigneur a régné, azo contrôle ya ndaku na yo, Seigneur zo contrôle ya ndaku na nga, au nom puissant de Jésus, le roi de rois, le Seigneur de Seigneur, tout commissaire bien-aimé dans le Seigneur, prêtez à commissaire bisoban Nzambe, ya ofele bien-aimé dans le Seigneur, talale l'autre commis, et te ozobon de l'Nzambe pe azo kayo, commissaire, na pourquoi lelo, to sanjele monene na ye, bona nyonso asali, banda tongo tina, na pourquoi oyo ndeko na nga, tozo commissaire lisusu, banda mbula oyo banditi lelo, azali ko batela biso, bazo a janvier tim kolo lelo, combien de bateaux bakufi bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, obelaki, obiki na maladie, alléluia, Hosanna bon bien-aimé dans le Seigneur, kumisaye, pete ajali Nzambe monene. Bien-aimé dans le Seigneur, to sengima wana e avant to kende kolala ya e pwete soka ye na butu alléluia akuti yo na masumo tikali alléluia pwete soki ndoka ye pwete akuti yo na lisumo e afini yo nekolanga e tozo sengama na Nzambe likolo na biso. Seigneur pardonne-nous et pitié Seigneur, nous sommes tous tes enfants. Papa pardonne, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne te souviens pas de mes péchés, ne te souviens pas de mes erreurs, ne te souviens pas de mes manquements, ne te souviens pas de mes désobéissances. Pardonne Seigneur, car il est écrit que si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi. Limbi sangai papa, nazali mwana mutu, abole mbulanga, o misnanga na mon, o nyonso na kanaki, o nyonso na lobaki, o nyonso na sali, o epesi o lokumute Seigneur, pardonne, et pitié Seigneur, et pitié Seigneur, apa na sengi mawana yo, na pourquoi lelo, mawana yo Nzambelanga. Alléluia, il est écrit bien-aimé dans le Seigneur, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia, Seigneur, pardonne. Alléluia, et pitié de nous. Alléluia, il est encore écrit qu'il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Mokola moko azosenga, justification na ye na pourquoi lelo. Seigneur, justifie-moi. Et papa n'a trouvé grâce na misu na yo, na pourquoi oyo.
na trouvé grâce kwete yo jali nzambe papa limbisa bana nanga limbisa famille nanga limbisa ba proche nanga limbisa Seigneur peuple nyonso pesinga etena kamba papa limbisa bango papa kotangela biso mabete yokamawa tobeleli makila na Yesu epetola biso tozombela makila o amelisi bana nanga makila Yesu Kristo makila oyo epetola makila na elonga au nom puissant de Jésus totomboli mbendele ya makila na bandaku na biso etango mungu na koya akuta haleluya makila na Yesu etelema makila na Yesu eloba na faveur na biso. Il y a la puissance qui est dans le sang mais à la partage na biso et aussi il y a la victoire dans le sang. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur obéléli la victoire qui est dans le sang de Jésus et à la partage na biso et à la partage nanga au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, Abelelio, papa, Abelelio, la victoire est accompagnée dans tous les domaines de ma vie, dans toutes les circonstances de ma vie, la victoire, Nandako, Alléluia, Naba démarche de Konanga Belela, Elonga Makila, na pokwa lelo, Elonga Tina Otoye Laka, Yaya pokwa ezali poete toza la balongi, poete toza la na sécurité, protection spirituelle, yango de tozo tato le longa, Alléluia, Nabisika nyonso baki ko échoué la bisika nyonso ba échec nyonso ezali ba échec répétitif nyonso ya bomo na yo tatule elonga au nom puissant de Jésus elonga ya makila alléluia na malade wana tatule elonga na ba démarche na yo tatule elonga ya makila ba longa kikuna na likolo pona tina ya makila yo pe elonga na ipe na longa pona tina makila au nom puissant de Jésus alléluia yamone ba bonde la kabo na pokwa bien-aimé dans le Seigneur azabito bele molimo santu na zombe molimo santu na zombe atele misabiso ya ozala matinda te ozala ya côté les mains tolandela kayote na sima telema molimo santu na zombe toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu salangai flamme de feu au nom puissant de Jésus salangai flamme de feu telemisanga apana prière ya pokwa apa alléluia tozo pelisa moto ya molimo santu na kati ya ndako na yo ndeko na ngai na pelisi moto alléluia alléluia Seigneur vie de prière nanga ekufa te elemba te Seigneur activez ba don spirituel kat nanga cher Saint-Esprit de Dieu activez la faim et la soif de Dieu kat na bomo nanga activez Seigneur notre Dieu et la passion de Dieu et nazala mutu oke na kangama na Yesu akangama na Yesu alléluia molimo santu na nzambe telemisanga na kotanga maloba na nzambe pesanga mayele pesanga bwanya alléluia et laissanga esprit ya sagesse pe ya révélation apa illumine toutes les zones d'ombre de ma vie apa komisanga sensible spirituellement nazala malemba te Seigneur nazala matinda te Seigneur alléluia telemisanga au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons. Il est là, il est avec nous ce soir. Bien-aimés, dans le Seigneur, yaka pokwa nyonso kozangate, pokwa nyonso yaka topelisa moto bandaku na biso, moto epela bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur. Yangonde, notre sollicité de notre qui programme, tokoyoka parole de Dieu, tokokota na prière agressive, et puis tokotika butu na biso na maboko na nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, kozangate. Ndeko nanga soki nano, osabona na yote, sabone na yo na pokwa lelo, bien-aimé dans le Seigneur, vous partagez, na ba réseaux sociaux na bino, sale l'ensemble, et Exode 23, 25, zambazolo bake, servir ngai nanu liboso, avant na pambola yo ya toluka ba bénédiction na banzela nyonso bien-aimé dans le Seigneur bolaike bosala ba commentaire bien-aimé dans le Seigneur yangondi etina otoelaka na pourquoi la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger, qu'on négliger yangote de konanga wana nde diable nde muto asalaka bongo ke okoma bongo pete eloko ya liboso diable abundisaka na bongo ya bato oyo bandimela penza na solo ezali la vie ezali la vie de prière soki vie de prière na yo elembi
ya azur malam malam yango de konanga kozanga te na psaume 133 verset 1 tina 3 le but que tango ezali elengi ezali kitoko po ete bana na nzambe tozala elongo tant tozali ensemble yango nde nzambe akisaka ba bénédiction na ye ya kolanda nzoto te kolanda diable te yaka tango nyonso telema na ba prière ya boye nde konanga bundisa pongi bundisa pongi bundisa bolembu kolanda bolembu te kolanda prière oyo te ke olaleli na mbetu nde konanga obie sokomoni ke position nini oyo ezolalisa yo yango ntango ozosala bongo Molimo Santo akopesa rapport malamu yango nde Seigneur akotombola yo yango nde bien-aimé dans le Seigneur sans plus tarder tokomi na moment ya koyoka maloba na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur tokotanga maloba na Nzambe na pokwa lelo maloba na bomoi maloba na nguya maloba osali ezali komonana na ezali komonana te. Bien-aimé dans le Seigneur zala na Bible na yo bien-aimé dans le Seigneur tokotanga maloba na Nzambe na pokwa lelo avant aussi sa culte na biso avant tokota na prière agressive du soir afin que to attaquer pe ba nyonso bazali ko attaquer biso. Bien-aimé dans le Seigneur ne sois pas distrait. Bien-aimé dans le Seigneur tozali na temps ya guerre basakanaka nango te munguna asakanaka te. Bien-aimé dans le Seigneur yango nde zala la Bible na yo zala disposé tina oyo tozali koyela na pokwa nyonso ezali mpona ntina ya combat spirituel ezali po ete ntango wana oyo monde ya ténèbre emonela biso ntango wana ezala lisusu te. Bien-aimé dans le Seigneur yango nde prière ya tongo ezaka tobondelaka mpona kosenga kofongola mapamboli me ya pokwa ezali mpona protection na biso parce que nase nayebisa bino ke butu ezali moment moko ya mystique ezali moment moko mystérieux ezali moment moko oyo ke conscience ya mutu ezali ya kolala yango nde makambo mingi esalamaka na butu yango nde na prière ya boye ezali temps ya kosakana nango te. Bien-aimé dans le Seigneur ne sois pas distrait simba Biblia na yo bien-aimé dans le Seigneur tozali kotanga maloba na Nzambe na mukanda ya Exode chapitre 17 tokotanga verset 11 makomi ezali mulai mais naponi kaka verset 11 afin que totangango na pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur mais s'occuper tolingi tokokotanga nyonso ezali kobandana verset 8 tina verset 15 de verset 8 tina 15 mais passage na biso oyo tokotanga na pokwa na ya lelo otokoméditer na pokwa lelo eza na verset 11 verset 8 Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le mains de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un des côtés et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris ceci dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek et de dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il lui dit: on a l'Éternel, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole du Seigneur.
bien-aimé dans le Seigneur, maloba oyo esunga mutumoko na pokwa lelo yake bana Israël tamba bandaki ko huta namboka ya boumbu na Égypte bazali ko kende dans le pays où coule le lait et le miel, dans la terre promise babandaki koleka namboka wana bayaki pete baleka namboka ya Bamalek bayebisi bango ke non tokoleka namboka na bino. Amalek alobi ke non bokoleka ate alobi ke menzela mosusu ya kocontourne eza te tokovanda te na mboka na bino tokoleka na biso kaka. Balobi ke non bokoleka te ekomi ke sikoyo babunda bitumba. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali na pokwa lelo nazali koyebisa yo na tina ya combat spirituel est réel. Le combat spirituel est réel, bien-aimé dans le Seigneur. Tala awa ezali te ke Moïse na peuple Israël bakende koluka bitumba bakende koluka koswana na batu metala ndenge Amalek azali ko bare bango route ke bolekate. Bien-aimé dans le Seigneur, Amalek na pokwa lelo tikana yebisayo ke Amalek ezali diable ezali monde nyonso ya ténèbres na organisation na bango bazali ko bare yonzela po ete yo lekate po ete yo nde ressurte po ete yo longate yo zomukandate yo balate yo botate po ete makambo na yo nyonso ezala toujours compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a kangaki maboko te alobi ke onzambe ye moko ayebi. Non, bien-aimé dans le Seigneur, na combat spirituel ezali makambo ya te ke onzambe ayebi anayebi ke nakobala nayebi ke nakobota. Non, il faut bundela kobota na yo, il faut bundela libala na yo bakotiela yo géant po ete ke yo bala te bakotiela yo barrière obstacle non nzela na yo ke po ete yo nde okende mosika te. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse akangai maboko te halobi na Josué yaka Josué azalaki serviteur ya Moïse bazouta namboka ya boumbu bazaki na bango basoda te mais akomismo na batu général d'armée yake akende ko bunda. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de yonde il faut bunda, il faut telema. Bien-aimé dans le Seigneur, makambo yake nzamba ebi ezalité na bitumba et molimo makambo ezali ke il faut telema na prière, il faut luka ba résolution et batwana Moïse assez akende ki et pas nzambe ko tuna te. Il faut ozala mutumoko ke hermoko ozosala ba jeune ya yo moko, il faut zala na ba prière personnelle kozala kaka te ki na ba prière ondenge tozokamba bino en ligne bo na ba prière nyonso kamba olanda kana ba 1000 prières olanda kana te mais zala pe na ba initiative na yo moko, zala pe na ba jour na yo moko ya jeune pona tina ya likambo na yo. Mais soki nga na pesi sujet ya likambo na yo te na église na bino soki ba pesi sujet ya likambo na yo te et ko vanda te to komati isusu le 31 décembre kaka même situation. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a lobi na Josué que choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Amalek ezali obstacle wana, ezali ke likambo wana, ezali koluka wana, ezali komona wana, ezali bandoki, ezali monde nyonso ya ténèbres, ezali koya liboso na yo po ete yonde omona o avancer te. Ozomona pona bango ezalaki ke Israël bokoleka awa te bokoleka te wana bokosi bokoleka te. Bien-aimé dans le Seigneur, na monde ya ténèbres olinga te le diable te combattra. Obunda te oboya na onga na lingi na ngai ko bunda te mais l'ennemi te combattra. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ko kansate ke ndenge zo tambula malamu lelo et lobi pe ko tambula malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, ozali komikosa, le diable est toujours là. Alobi était pona batu pete bokene ko combattre bayine na biso bo combattre Amalek. Alléluia. Amalek, demain je me tiendrai sur le sommet de la montagne. Ngai na kokede na sommet en montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, les verges de Dieu dans la main verge wana o babetaki o epasolaki mai wana yango de Moïse abandaki kotambola nango et Josué asalaki lolenge mosali l'ensemble ayebisaki mpona kokombattre Amalek. Amalek na pokwa lelo Bamalek na yo bazaba nani ndekolanga yango de fo bundisa bango bundisa ba Amalek na yo na pokwa et ya lelo bien-aimé dans le Seigneur.
bundisa bango, bundisa ba malek na yo, bien-aimé dans le Seigneur, bundisa bango. Alléluia. Pour combattre Amalek, Moïse, lorsque Moïse, siko tango Moïse akendeki bongo, akendeki ye mokote, akendeki na Aaron na Hur, bakendeki na sommet ya montagne, bien-aimé dans le Seigneur. Na verset na biso yango place tozali lelo, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Tango Moïse a bandaki ko tombola maboko, Israël azalaki makasi koleka. Et tango Moïse a bandaki ko kisa maboko, Amalek mutu azalaki fort. Tombola maboko, ko tombola maboko, na poko alelo ezalini, na lingite na kamba ba feneya, na lingite na kamba ba to ba lembi sansoto, na lingite na kamba ba to okeno, na moni na suki, moni ke mayele sukinga, na zongo na kutu ndenga ko sala susute. Non, bien-aimé dans le Seigneur, kotombola maboko, likolo ezali la persévérance, ezali molende, ezali kotombola ba prière, il faut kotombola niveau na ya prière, niveau na ya prière ezali ndengeni, bien-aimé dans le Seigneur, il faut multiplier ba prière, il faut multiplier ba jeûne, mais ba jeûne oyoke nzambe azali ko agréé, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut, bien-aimé dans le Seigneur, se conformer na maloba na nzambe, to sans nzambe, on dibela yesu afanda kati na yo pete ba prière na yo ezale efficace. Ya bima na pite wana place wana ovandi na kati ya pite, yo zo bondela nzambe, nzamba yoka yo. Bien-aimé, tozo saka na nzambe, bien pe tozo saka na diable. Wana diable azo seka yo, ke yo tala kutu afanda na ekutu na pite. C'est que nzambe okoyoka ndengeni azo funda yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tombola maboko molende. Alléluia. Mais maboko ya Moïse elembaki yaya, ata maboko elembi tombola maboko, mais yoka ba résolution Hur na Aaron o bakendeki na ye, bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe te mutu atinda bango, Moïse te mutu atinda bango, bazwi ekateli yango nde nazoyebisa yo ke zwaka ekateli zwaka zala na ba programme na yo ke pona bana na nga na kobondela pona boy, pona ngai pona libala na nga na kobondela pona boy, bien-aimé dans le Seigneur. Yango nde bondela, bien-aimé dans le Seigneur, na banda kolanda témoignage moko ya maman moko, moi c'est Moïse Matuta, bien-aimé dans le Seigneur, exemple moko ya kitoko mingi. Alobi journaliste azotuna ndenge nini okomi pembeni ya mosali na nzambe ndenge apesi historique na ye, mais aye kokoma na place oyo interesaki ngai ezali alobi boye ke bandeko na nga ndenge naza boye nalingaki na rate pe libala na nga ndenge bato mingi bazali korate libala. Mobali atali ngai alobi ke mama mwasi oyo ngai moko Moïse Matuta nalinga yo mingi, mais ntango naye komona bakomportema na makambo oyo ezali kosala mpenza ezali kopesa ngai noze, nazali koregrete ke mpo nani soki nayeba makambo oyo nalingaki nabala yo te. Mama oyo atombokaki te, mama oyo alukaki soki ndenge nini te, alobi boye akei koluka elongi na nzambe, alobi ke nzambe epesanga motema ndenge nini nakoko vanda na mobali, ndenge nini nakoko se comporter malamu. Saint-Esprit transforme-moi, change-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, balukaka la solution na le lenge boye. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde il faut changer pour être ma prière na yo koma epai na nzambe, luka nzambe, luka elongi na nzambe, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Maboko ya Moïse tango elembaki bandeko mibale wana yu na romba lobi ke no to tombola maboko na he, to kanga singa, to kanga ngo to telemisa ngo likolo, ba kangi singa, ba vandisi likolo ya libanga, libanga vanda likolo ya Yesu Masia, tambola na Yesu pete olonga. Bien-aimé dans le Seigneur, sans Jésus yo moko na gerwana na bitumbana okolonga te ndeko nanga. Yangonde bien-aimé tokozongela susu matin opete po na poko tozakana tamuke ndekolanga. Bien-aimé dans le Seigneur, tango siko tindenge moye kotaki jusqu'au coucher du soleil. Moïse wana nde eza na koloba boye yo moko na telema na bomoto boye tombola ata maboko likolo boye 10 minutes kaka omoi, mais bakangi Moïse, bakangi singa, bakangi loboko koto, bavandise vanda tango sikoyo maboko ya Moïse ezalaki likolo. Yango nde
kuna nde Josué azali kolonga ndeko na ngai maboko na biso ezali likolo elingi koloba ke ma prière na biso ekende kaka epai na Nzambe tozala toujours en forme spirituellement tozala toujours ya kobondela bien-aimé dans le Seigneur tozali kosi sango na pokwa lelo yango nde Josué alongaki. Éternel dit à Moïse écris cela dans les livres bokomango na pokwa lelo bien-aimé nazali kobelela yo ke okoma Seigneur alobi ke ako effacer mémoire ya Amalek ako effacer bandoki nyonso bazali kobundisa yo po ete omona bango lisusu te po ete Josué alongaki bana Israël balekaki yango nde tina oyo tozali koyekola maloba oke tango sikoyo bazwi résolution bakei kobunda ete nzela na bango efungwamaki bakendeki tina terre promise Amalek akangaki bango nzela te bien-aimé dans le Seigneur akangaki bango nzela te mpo na nini mpo bandimaki ke babunda soki babunda te balingaki bakoma na terre promise te soki obundi te okobota te soki obundi te bien-aimé dans le Seigneur okobala te mpo ete bagéant baza liboso Amalek wana baza bagéant oyo batelema liboso bien-aimé dans le Seigneur okozwa mukanda te soki omipesi te na vie de prière na vie ya sanctification te na vie ya kotambola dans la crainte de Dieu te bien-aimé dans le Seigneur na vie ya kokima masumu te soki otamboli bongo te okolonga te yango nde place tozosuyikisa Moïse asali place wana asali hôtel abengi yango l'Éternel ma bannière l'Éternel mon intendant l'Éternel mon drapeau na biso bannière na biso drapeau na biso ezali ya makila na Yesu yango tombola et le makila ya Yesu Masia mbendele na biso yango na makila ya Yesu po ete olonga yango de il faut obelelaka makila na Yesu tango nyonso bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura la guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Pour mon Seigneur, on allait reconnaître Amalek wana ezali guerre ya génération en génération, combat spirituel et si la kate akobundisa yo tamsusu akokotikela yo ta mais akobundisa bana na yo akobundisa finance na yo akobundisa famille na yo ndekolanga yango de photo orienté pe susu ba prière na biso na ba famille diable azali ko détruire ba famille mais yo zo bondela kaka pona yo kaka non bien aimé yango de zo mona nzambe azolo ba ke mutu est-ce que azo comprendre te mais tala baleki na ye tala bandeko na ye azo bondela kaka azo mona boye bien aimé dans le Seigneur yango de soki to sali bongo tokomona monene na nzambe ete guerre ezali ya de génération en génération l'Éternel ye moko mutu a reconnaître yango. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment, tes reconnaissances et sois, ton amaloba otoyoki, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Yon des zombe bounen, apana pambolio, na pokwa lelo, pete jalimo santu, maloba na yon zombe, et vanda katina, que ta parole habite en moi, abondamment, que ta parole habite en moi, dans toute sa richesse. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia, pete oyekoli subiso, ponatina ya combat, et combat contre Amalek, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es là ce soir pour nous bondir. Alléluia, alléluia. Et la victoire, non seulement combat, mais combat pour être victoire ezala. Alléluia. Et ton moto yoki na maloba ensemble, et Josué akende ki kobondela. Et akende kobunda plutôt, akende kobunda, mais alongaki. Alléluia. Et ça pour être biso tous à la paix balongi. Na pourquoi lelo na bomo na yo ko croiser ma boko te so ko croiser ma boko. Le but que non, libala koya na facilité. Oza ensemble libala et koya juste na facilité te mukande koya na facilité te makambo nyonso ezali susu na facilité te ya okomona tant susu bitumba ekoya ya santé omona bitumba ekoko ya tant susu ya finance tant susu na libala bozalaki bien omoni ke mobulu ekoti na kati ya libala ya bate bazonga kasima lokola mwasi ya Moïse Matuda alobi akei koluka nde nzambe luka nzambe ete olonga luka nzambe ete olonga alobi siko Seigneur nasala ni nzambe tayenga alobi ke mwasi wana alobi ke Seigneur buka nyonso orgueil ezali kati na nga alobi ke azoloba siko na esengo nyonso alobi nalingaki mpe na divorce lokola bato nyonso ndenge bazali kodivorce bien aimé dans le ciel mais di atikala kodivorce te reconnaître pe ba faute na yo yango nde
yango de mutu eko eleve yo mosana akendeki na orgueil te mais akendeki na komikisa liboso na nzambe ke Seigneur lakisa nga etaye nga ndenge nini nakoko vanda na mobali bavandaka na mobali ndenge nini. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bitumba na biso contre ba malek, contre ba géant, ba telemi liboso na yo. Na pourquoi lelo, na pas telema, pas telema, na pourquoi lelo. Et contre ba malek, on se va telemi liboso na nga, moli mo sant, ya liboso. Jozo bele la molimo santo maboko wana bozali koyoka ezali te ke otele makaka otombola maboko likolobo e ko tombola maboko wana na prière. Alléluia. Molimo santo na nzambe telemisanga na prière. Toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu salangai flammes de feu pour les combats. Alléluia. Et Psaume 144 verset 1, exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille et na combattre. Alléluia. Dans la plénitude. Alléluia. Dans le bâtiment que Ozamba yebi, non. Alléluia. Seigneur, exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Salanga, Seigneur, un vaillant héros. Salanga, un combattant spirituel, afin que je puisse combattre tous mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Moïse Akanga qui m'a beaucoup côté. Alléluia. Que Josué yo telema. Et Philippe telema ya kombo na Yonan et Marie na lobaka komba Marie telema na prière. Seigneur telemisanga na prière na bitumba ya bomo nanga na bitumba ya bana nanga na bitumba ya famille nanga na bitumba ya ministère telemisanga. Et pourquoi tu as qu'à bien aimer tant le Seigneur pour tes alliés tant ya bitumba et tant ya ko combattre tant ya ko luka sécurité protection na biso. Alléluia papa. Télémana pourquoi lelo télémisanga Seigneur. Lève-toi Seigneur que tous mes ennemis soient dispersés. Téléma papa ba malek nyonso et bakoya au nom puissant de Jésus. Je sois allé côté les mélanga et bakoya. Alléluia. N'est-il pas écrit que la main de l'Éternel est élevée et que sa main manifeste sa puissance. Seigneur, manifeste ta puissance ce soir. Le bokonayo et bandako kweselanga et ba géant nyonso ba malek nyonso ba telemi liboso nanga pour être na avancer te ya musala na bango ezali ke koleka te ko avancer te ko bonga te ko prospérer te non. Alléluia papa. Télémana pourquoi lelo télémana pourquoi lelo. Alléluia. Baïne nanga nyoso. Alléluia. Baïa nanzela mokome bazonga nanzela sambo. Au nom de Jésus, kakenayo puissance nayo et écraser bango, effacer bango, liboso nanga. Alléluia papa yote mutoloba ke oko effacer bango. Alléluia. Oko effacer na mémoire nanga papa baïne nanga nyoso. Alléluia. Zela nanga ifungwa. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La porte nyoso ezali kangemelanga. Ifungwa na pourquoi lelo. Alléluia. Porte na yo ya libale ifungwa mayaya. Alléluia. Yonde mtoyebili kambuna yo. Porte na yo. Alléluia. Ya santé, ya musala, ya mukanda. Alléluia. Alléluia. Porte na yo ya libala. Ndeko na ngai bondela. Na pourquoi lelo. Alléluia. Malek nino oya telemelio. Malek nino oya pekze bango. Kombona bango bazali limitation. Bazali ba blocage vina yo. Le boko na yo Seigneur. Et briser ba blocage nyonso ezali boso nanga. Ba limitation nyonso ezali boso nanga. Seigneur, ouvre-moi Seigneur ces portes-là que l'ennemi a fermées devant moi. Ouvre-le Seigneur. Ouvre toutes ces portes-là. Ouvre-les Seigneur. Au nom de Jésus, va blocage nyonso na, limitation nyonso na, t'as la 15 ans Europe et situation ezali malongate et mukandate ozali kaka simabat t'as ndeko nanga mabota ezate libala ezate. Alléluia. Brisé todo buka nyonso au monde des ténèbres et télémisa liboso na biso. T'as la ménopause précoce après ça on a 28 ans. Alléluia. Koma la ménopause boya yango brisé to buki yango na pokwa lelo au nom de Jésus. Alléluia. Bomo inayo. Alléluia. Moko abandi ko déclarer la délivrance totale à bomo naye au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare la délivrance totale de ma vie. La délivrance totale ya banananga. Délivrance totale ya libala nanga.
délivrance totale ya mobali na yo batelemisa mobali na yo au nom de Jésus. Ndeko na nga tozobela moto na nzambe banda kotuma baœuvre donc sur diable. N'est-il pas écrit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable? Ya tala ozobala te nini basala yo na monde d'esprit bamba yo masque de vieillesse moto na nzambe masque de vieillesse. Alléluia. Yango dezomona ki mibale bazokipe yo te ya moto. Alléluia. Mukanda na yo bisika bakanga finance na yo moto na nzambe to pelisi moto na pokwa lelo etuma œuvre nyonso ya diable au nom puissant de Jésus. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Œuvre nyonso ya diable et tout mama ezika na pokwa lelo Seigneur. Alléluia. Moto na kan ya bayile na yo nyonso bazali koyina yo nyonso bazali kobundisa yo ya po ete biso tobundisaka bango te yango de bazali na temps ya coopérer au nom de Jésus. Ezalaki ndoki ya famille na pelisi moto na tumbi misala nyonso ya bandoki ya famille na nga misala nyonso ya milimo o na ye kokuta na quartier o na balabala o na ndako au nom puissant de Jésus. Misala na bango nyonso etu mama ezika na kombo na Yesu na kombo na Yesu. Alléluia. Totumbi misala na bango tozikisi yango baœuvre nyonso ya diable babilembo nyonso ya diable oyo ezali kati na bomo na ngai papa na ministère na ngai na bana na ngai na famille na ngai. Alléluia. Alléluia. Bilembo nyonso totumbi yango au nom de Jésus. Bilembo wana nini ya célibat ya pauvreté ya misère ya souffrance ya précarité. Alléluia. Au nom de Jésus. Bilembo na bango nyonso misala na bango ezala maloba nyonso bango baloba ete boko bongate totumbi yango au nom de Jésus. Totumbi yango na kombo na Yesu. Totumbi yango na kombo na Yesu na pokwa lelo tumba nyonso. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Moïse asalaki hôtel. Alléluia. Asali hôtel à bengi yango l'Éternel ma bannière, l'Éternel mon drapeau, l'Éternel mon intendant. Alléluia. Na pokwa lelo spirituellement tozali pe kotombola hôtel na bomo na yo na ndako wana na famille nanga. Alléluia. Tozotombola hôtel wana ya makila na Yesu mbedele na biso ezalaka makila na Yesu au nom de Jésus. Na bomo nanga na bana nanga na libota nanga na tomboli mbendele ya makila na Yesu ya makila na Yesu. Alléluia. Mbendele ya makila au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Peto bandi kotatola elonga na zotatola elonga ya Yesu Masia ya makila wana o to tomboli hotel wana o to tatola elonga na bombo nanga na longa na balabala o na longa na ndako o na longa na famille o na kota na longa na belle famille o na longa na libala o au nom de Jésus. Bana nanga balong mobile nanga ya long ba mwasi nanga ya long to zotatola elonga na pokwa lelo tozotatola elonga au nom puissant de Jésus. Car la Bible nous dit que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tozotatola elonga au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Papa loboko na yo esala minene katina bomo na biso papa yanola papa sala pete ujali nzambe gloire na yo monisama. Alléluia. Gloire na yo monisama. Puissance na yo. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Alléluia. Exauce-nous au Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire kotika butu na biso na maboko nanza. Butu oyo na maboko na yo. Seigneur notre Dieu. Makila na Yesu Christo. Et couvrir biso. Protège-nous, Seigneur. Et tina ya prière ya pourquoi ya que tola sous la haute protection divine. Au nom puissant de Jésus. Oza sous la haute protection divine. Makila ma Yesu. Et couvrir les bandaku na biso nyonso, couvrir bana na biso, couvrir biloko na biso, bandaku na biso. Au nom de Jésus. Alléluia papa. Tozo frappés d'aveuglement. Monde de ton soit ténèbres. Ba mon abisso te qu'ils soient tous frappés d'aveuglement. Ba lukabiso ba mon abisso te. Au nom puissant de Jésus. Qui m'en a yo Seigneur notre Dieu. Et accompagné biso na butu alelo.
Seigneur, annonce-nous des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom de Jésus, et le bel vision, n'a vision, n'a songe, n'a rêve. Alléluia. Au nom suprême de Jésus, érige un mur de rein infranchissable au monde des ténèbres et coco franchir tes pour atteindre le buisson, Père de gloire. Et Seigneur, bouclier à foi et protéger buisson, n'aboutu alléluia. Au nom puissant de Jésus, à partir de la buisson armée céleste et monter garde, n'endako ya moko na moko, on a qu'à protéger buisson contre Seigneur, baïne na buisson, na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que de Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le de Tout-Puissant tourne les regards vers vous et qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie et pour la piété. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Et Zambe Oyo a commissario, et Elombe a commissario, un guerrier, le cola Josué. Alléluia. A commissario, alléluia. Mutu ama bondeli, alléluia. Moto ama bondeli pela katinayo. Alléluia. Olembisa ya Bible lobi ke tango Moïse abanda ko kitsa maboko bakomi faible. Ya soko kitisi niveau ya prière yangonde bayine ba matelio ba monelio yangonde diable eloko ya liboso asala kana boma mutu tango azo ya ko combattre a combataka la vie de prière yangonde prière ya moko la moko kat na peuple oyo papa pesinga nanga moko papa vie ya moko la moko vie de prière et la moto peli sango moto cher Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Loboko na nzambe zala la moko ba amalek nyonso abomo na yo bakoya abonde na biso azala ki akobela na poko lelo bika na kombo na Yesu. Ba chaîne nyonso ekangi yo o kangami ti lelo ba chaîne nyonso ekoya au nom puissant de Jésus. Gloire dans Zambé, mon Isamba, na peuple, oh Seigneur, et tant ta main, Seigneur, que deux miracles, et Salema, na peuple, oh papa, na ministère, oh, et tant ta main, Seigneur, notre Dieu, la guérison, la délivrance, et Salema, mais il m'a bien kat na batu, au nom de Jésus-Christ, alléluia, batu ba bika la maladie, papa, batu ba bika, le boko na ba prospérer, au nom puissant de Jésus, alléluia, que le Dieu de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localise ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Il est là. Il est avec nous ce soir. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Azanzambe la bomo. Alléluia, dekonanga tombo la maboko na eliko lo baké bonde pris sans cesse. Au bonde la narcotique te dekonanga. Poete ba malek bazali olinga te bazali ko kansete ke moi 2 minutes wana ozali na kimi wana okansi ke bazate ba malek bazali ba zolo ba ke ko lekate ba lobi ke to ko vendre te na mboka la bino to zo lekala biso non boko lekate dangonde il faut engager bitumba poete obala ko engager bitumba poete mona makambo échanger kat na bomo na yo tolo na yo na se lokola mosia Moïse Matuta ndekonanga pete omikitisa alobi soki akotaki kaka na orgueil liba de se panda na kala me tala lelo ndenge akomi mutu ya sengo. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde kozanga te pokwa nyonso yaka ete toluka elongi na nzambe pokwa nyonso nangonga 21h heure ya Bruxelles heure ya Paris yaka ete tobondela nzambe. Alléluia. La prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec Jésus-Christ. Meyam kolamisatu wanande ezali pona banana biso kozangate pesa invitation na bande konsusu afin que boya pokwa nyonso topelisa moto tolala na kimia tolala na sécurité maximale ya Yesu Masia yangonde ya mokolo ya misatu ndeko na ngai po ete tobondela pona bana biso diable pe azali ko mise pe na bana yango nde biso de tobondela pona bango tongo nyonso du lundi au vendredi na ngonga 6h yaka ete tobondela na mystère ya tongo yango nde tongo stratégie ya tongo ezali ya koluka ba mapamboli ba porte fungwama ya kobelela nzambe ke nzambe sala nzambe sunga papa mimonisa tongo ezali bongo ya koko alobi ke tongo azali ko ya po azwa ba doléance nyonso wana azwa ba requête nyonso wana mais alobi ke me mawa azomona mutute yaka na tongo
ete tokotana mystère ya tongo tango tozali kobondela ensemble yango nde ye asalaka. Mais ya samedi na dimanche ezalaka na 5h30, mais dernier samedi ya moi wana nde tobonde tozaka na veille na biso intitulé 1h avec le Seigneur kozanga tende konangai. Tous les dimanches nangonga 17h tozana émission na biso parole de vie yaka oyoka liloba na nzambe ete liloba na nzambe et kangola yo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qui est qualité, par exemple, a confié ma grande chose exalité de Kolanga. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est nous s'abonner na yo. Alléluia. Pour na kosunga msala beau partager, beau tala na clochette wana, au cliquer le colonango. Répétez et au banda kolaksa que non, il y a un élément nouveau. Ezali bien-aimé dans le Seigneur. Bo like net na pourquoi les losoki ke nano like te like pona lokumo l'ensemble bo sala ba commentaire salango na langue yo monique okoki ko sala de kolanga atam tumoko akotanga yo kaka. Bien-aimé dans le Seigneur, na description bo kuta ba coordonnées na biso ete ceux qui ont un problème spirituel ya ke mambo tezalité ya ke non ko bala ezali pasi maladie bakanyonso o etangami spirituel okobenga biso tokosunga yo na prière ndekonanga okuta pe PayPal na biso ezali pe compte bancaire ezali pona soutien ya ministère oyo ndekonanga sunga mosala oyo nzambe pe akosunga yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tant tokomi wana tokomi na suka tokutani lisusu mokolo alobi dans une autre prière agressive du soir au nom de Jésus. Amen, amen, amen.